Très heureuse de se présenter devant ma poste téléviseur Nabino pour présenter Info Lingala journal. Ya plus pour peuple mbote Nabino na secondaire de fond on peut hôtel Sabino ndenge akoma ki na butu ya mercredi 16 avril na Kinshasa après escale na ville ya Luanda ezali bongo président de la République ya Togo fort Nyasigbe pe mandateur oyo aponama ki na Union africaine pour na conflit ya Est ya République démocratique du Congo ayambama ki et pas ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bango mibale balobelaki processus ya Luanda pe Nairobi kokoba journal na biso kaka nanga ma présidence pour na hotel Sabino ndenge chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kaka le même jour bongo boye bake ayamba ki pe lisusu mercredi 16 avril ancien vice-président ya Zambie Enoch Navindele et pas yoapi azali bongo envoyé spécial ya président ya Zambie héritier mapidemi apesi mino ba détail. Mercredi 16 avril 2025, na résidence naye, na Mongaliema, na ville ya Kinshasa, na cité ya Union africaine, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo accordaki audience epai ya Enoch Kavindele, oyo azali ancien vice-président ya Zambie. Bosimbake, ancien vice-président ya Zambie, Enoch Kavindele, azalaki bongo envoyé spécial ya président zambien Hakainde Hichilema, ye atindami na République démocratique du Congo, à part azalaki na message moko ya attention ya chef de l'État émissaire zambien, a profitaki na occasion pour na ko présenter Dr Samuel Maimbo. Dr Samuel Maimbo oyo azali candidat oyo azali désigné na communauté de développement de l'Afrique australe SADC na Mukuse pe na présidence ya Banque africaine du développement BAD na Mukuse. Oui, candidat oyo Samuel Maimbo azalaki présenté epai ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pambate ezali occasion pour na chef de l'État ayeba na komona candidat ya SADC oyo pe lisusu RDC ayeba na ko soutenir candidat oyo tangu ya élection ekoyeba na kosalema na niveau ya Banque africaine du développement BAD na Mukuse. Ye azali candidat oyo aponami na ngambu ya SADC. Mon côté à Bosani qui est République démocratique du Congo, azali pe membre ya SADC. Natina wana tangu chef de l'État a vu connaissance ezali pona kopesa ba instruction na ba représentant ya RDC oyo bakozana na ba élection oyo baye bana kondima candidat oyo Samuel Maimbo oyo azalaki présenté et pa ya ancien vice-président ya Zambie Enoch Kavindele. Toute la République démocratique du Congo, Tokende Bongo, la Congo Brazzaville, pour la hôtel Sabino Ndenge, président, ya Sénat Jean-Michel Sama, Lukonde Kenge Azako Koba Mobembo, na Ekuna na Brazzaville, pour la 16e conférence, yaba président, yaba assemblée parlementaire, ya francophonie. Na cadre ya solidarité de Jean-Michel Sama Lukonde Kenge asengi na ba participants ya prendre en compte communiqué final ya beaucoup tani oyo ba différents processus ya République démocratique du Congo oyo ezali engagé na règlement pacifique ya conflit armé oyo ezali konyoko la population congolaise peko aggraver situation humanitaire na partie orientale ya territoire national. Et pas yuapi ba déplacé, ba abandonné ba milieu naturel na bango, bazali ko vivre na ba condition moko inhumaine. Na ko saluaka diplomatie parlementaire, oyo asengi ba agir na kati ya communauté, ya ba assemblée parlementaire francophone des présidents. Ya Sénat Jean-Michel Sama Lukonde Kenge asengi ete bamo na communiqué final oyo malamu ezala intégré également na appui ya communauté ya ba sanction contre Rwanda pe ba supplétif ya M23 pe surtout appui ya résolution 2773. Président ya Sénat Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a souligné mosala malamu oyo délégation ya Assemblée nationale ya République démocratique du Congo basali na ba assise oyo a évoqué détermination conjointe ya Sénat pe ya Assemblée nationale ya République démocratique du Congo na ko poursuivre élan ya kosenga solidarité na ba assise oyo et pa wapi bazali ko discuter na ba question oyo etali Afrique na kati ya communauté ya assemblée parlementaire francophone sanction Afrique.
Président de l'Assemblée nationale, honorable Vital Kamerhe, a dénoncé qu'indifférence, il y a pays voisins, la République démocratique du Congo, Liboso, il y a agression rwandaise, et Zalaki Bongo, la 16e conférence de présidents des ensembles et des sections de la région d'Afrique APF, na mokuse nyonso eza kosalema kuna na Congo Brazzaville, héritier Mapinde mapesi bino ba détail. Après appel au qui lancé, et il y a président, il y a Assemblée nationale, honorable, Vital Kamerhe, Assemblée parlementaire, il y a francophonie, section Afrique, bazali ko dénoncer ba perte nyonso en vies humaines, oyo ezali ko salema, na est de la République démocratique du Congo suite na guerre, oyo ezali kuna, oyo Rwanda azali ko agresser République démocratique du Congo, na nzela ba supplétif na ye ya ba M23, Bosimbake, président ya Assemblée nationale, professeur Vital Kamerhe a profité qu'il y a tribune, il y a 16e conférence, il y a président, il y a assemblée section régionalisation, il y a section régionale Afrique, il y a assemblée parlementaire, il y a francophonie, APF na mokuse oyo esalemaki na Brazzaville, capitale ya République du Congo, kobanda le 15 kino le 16 avril 2025. Honorable Vital Kamerhe a profité qui na occasion pour na ko dénoncer agression rwandaise pe ko senga ba sanction ya ndenge na ndenge e uta na communauté internationale pour na ko telemela Rwanda na misala mabe oyo azali kosala na est ya République démocratique du Congo afin que kimia eye bana kozonga. Na même occasion, président ya chambre basse ya parlement ya République démocratique du Congo, honorable Vital Kamerhe a monaki pe mabe silence oyo ezali ko régner parmi ba pays voisins ya République démocratique du Congo. Nzokande balobaka tango ndako ya voisin ezali kozika yo kosepela te yo kosala pe fete te esengeli kosangana voisin mpona koboma moto wana pamba te moto oyo euti epai ya voisin ekoki pe kozwa ndako na yo. Na tina wana professeur Vital Kamerhe asengi na bapays voisin nyonso ya RDC batelema lokola moto moko mpona kokondane agression oyo enfin que Afrique eyeba na kovivre moment ya kimia pe moment ya développement. Bosimbake 16e conférence ya président ya assemblée ya section régionale ya Afrique ya assemblée parlementaire ya francophonie et bandaki pe esukaki na ndenge ya malamu pe eswaki participation ya ba président ya deux chambres ya parlement ya République démocratique du Congo Vital Kamerhe pour na assemblée nationale pe Jean-Michel Sama Lukonde Kenge pour na chambre haute ya parlement Sénat. Premier ministre Judith Soumina Tuluka a fongolaki mardi 15 avril le dialogue national sur la gouvernance minière na contexte il y a conflit en RDC et dans les régions de Grand Lac Nyonso et les cas qui kuna na chapiteau il y a Pullman Hôtel Nathalie Kela Kapenda héritier Mapine Bazaki Simasima na compte info Lingala. Premier ministre Judith Souminoa a fongolaki mardi 15 avril 2025 dialogue national sur la gouvernance minière na contexte ya conflit na République démocratique du Congo na région ya ba Grand Lac et les kaki na chapiteau ya Pullman Hotel misala oyo ezali initié na comité ya crise ya kimia pe ya sécurité na RDC dynamique oyo ezali ko porter ba leader ya société civile oyo bazali ko telema pene ya ba institution ya mboka pour na koloba stop na ba pillage ba ressources naturelles ya mboka pe na beloko nyonso mabe oyo ezali kosalema epai ya ba ennemi ya RDC na nzela ya population. Selon Patient Bachombe Matabishi, coordonnateur ya dynamique oyo ya société civile, alobi na contexte ya conflit ya guerre de pillage ya ba ressources naturelles ya RDC ezali kosalema dialogue oyo eye na tango ya malamu pour na ko interroger chaîne ya ba valeur minière na globalité to na lisanga na yango depuis exportation tina consommation finale. Boy na nzela wana nde le 15 kino le 17 avril oyo ba acteur ya secteur minier bango ba ko identifier ba lien nyonso oyo ezali pour exploitation minière illégale pe ba conflit armé na zone oyo ezali affecté. Olingi to bongisa ba recommandation oyo ekozala bongo concerté ya gouvernance minière pe éthique moko ya bato nyonso pe kokoma feuille de route oyo ya société civile pour na kokolisa plaidoyer na niveau national pe régional pe lisusu international ndenge Patient Bachombe alobaki na discours na ye na ngambo mosusu ba apprécier impulsion ya patron ya exécutif central na gouvernance minière pe na ndenge bazali malgré contexte oyo particulier ya pillage ba ressources naturelles ya partie est ya RDC pe ya occupation illégale bazali vraiment ko remercier premier ministre chef ya gouvernement ndenge asali na lombango pe présence na ye aye koyoka oyo nyonso population akoroba pe engagement
engagement oyo ezali kozwama mpona réforme ya gouvernance minière. Boye ba leadership éclairé, excellence atelisi signal moko ya makasi gouvernement alingi asala na ba force vive nyonso pona kotombola souveraineté ndenge batalisaki. Pona ambassadeur ya République fédérale d'Allemagne Ingo Herbert ye atelisi ke mboka na ye ezali penepene ya gouvernement ya RDC pona kotalisa solidarité na tango oyo ya pasi na cadre ya coopération bilatérale alobi bango bamoni eza na litomba ko soutenir initiative ya boye dialogue oyo et ko renforcer coopération technique et politique entre ba gouvernement nyonso mibale. Na ngambo na ye ministre ya mine Kizito Pakabomba ye alobi atalisi ke sikoyo ignorance ya réalité actuelle oyo ezali kolelisa RDC boye ba coin ebele ya mboka ba minere oyo ezali kokolisa ba violence kasi développement te conflit armé oyo trafic transfrontalier exploitation illégale ya ressources oyo ezali ko affaiblir souveraineté ya RDC pe ezali ko pasola makambo ebele ya mabe liboso na yango ndenge vision éclairée ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na leadership ya premier ministre Judith Suminwa gouvernement a lancé chantier moko ya munene pona ba réforme oyo ko assainir secteur minier ba avancer moko ya malonga ezali déjà enregistré pe transparence pe traçabilité ya gouvernance ezali komonana boye chef ya gouvernement pona ye azwaki ba mo pona koloba ba membre nyonso ya comité de crise oyo pona kimia pe sécurité na RDC pona initiative oyo ezali bongo na volonté ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo alingi gouvernance minière eye bana kozala affaire ya ba technocrate pe ya ba expert kaka ya cabinet alingi pe ekoma objet ya débat citoyen pe priorité sociale pona urgence politique na mboka na biso liboso ya assistance composée na ba parti nyonso oyo bazalaki lokola gouverneur ya Sud Kivu Jean-Jacques Purusi ye atelisaki ba ressources naturelles ya mboka na ye ndenge esengelaki ezala bénédiction pe montere ya kotombola pe kokolisa mboka awa alingi koloba solennité ya gouvernement ya République démocratique du Congo batalisi ke ezali déclaration ya circonstance kaka te kasi plan moko ya action ya malonga pona kotombola makambo yango bosimba ke chef ya gouvernement a promettre ba conclusion nyonso ekobana dialogue oyo ekozala analyser na attention moko ya makasi na niveau ya exécutif. Mercredi 16 avril na ville ya Lubumbashi vice-premier ministre ya économie Daniel Mukoko Samba a sololaki na ba importateur ya masango ya groupe Umoja. Fabrice Lundombi apesi nous ba détail. Vice-premier ministre, pe ministre ya économie nationale, professeur Daniel Mukoko Samba, asali mobembo na ville ya Lubumbashi, kuna chef lié ya province ya Okatanga, et paiwapi akomaki mercredi 16 avril 2025 na ville qui préfère. Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre, pe ministre ya économie nationale, na bokomi na ye na aéroport international ya Luano, ayambamaki na ba personnalité politique ya ndenge na ndenge, oyo bayaki koyamba vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, professeur Daniel Mukoko Samba, pe ko souhaité ye boye ibolamu na ville ya Lubumbashi. Et pa wapi numéro 1 ya makambo etali économie na République démocratique du Congo, azalaki na ba séance de travail ya ndenge na ndenge kaka mokolo ya liboso oyo ye akomaki apemaki te na mbala moko mercredi 16 avril kaka kuna Lubumbashi ayambaki bato ya ndenge na ndenge tokoki kotanga ba importateur ya masango ya groupe Umoja bosimba ke ba importateur ya masango ya groupe Umoja oyo bazalaki représenté na ba société TSP Logistique HR pe lisusu Africa Sal Logistique SARL boye bokutani oyo elongo na ba importateur ya masango ezalaki mingi penza objectif na yango principal ezalaki kotala mingi likambo etali koassurer célérité na processus ya approvisionnement ya masango kuna na ville ya Lubumbashi pe bisika nyonso na République démocratique du Congo pamba te moko te abosani ke masango oyo bazali kobenga maïs na lopoto ezali biloko ya kolia oyo ezali consommer mingi na province ya Grand Katanga, Grand Kasai boye même na ville ya Kinshasa to pe bisika nyonso yango ezali consommer epai ya ba Congolais natina wana vice-premier ministre pe ministre ya économie professeur Daniel Mukoko Samba lokola aziba mesure pour na stabiliser économie ya République démocratique du Congo
pe ko assurer stabilité ya prix ya denrée ya première nécessité na marché. Daniel Mukoko Samba, le professeur, azali kotika eloko moko pamba te, azali kolandela biloko nyonso na ndenge ya malamu, afin que population azala bongo en mesure ya kosomba ba produit ya première nécessité na ba prix moko ya malonga, ba prix oyo ekozala accessible epai ya bato nyonso. Na tina wana bokutani na ye elongo na ba importateur ya maïs kuna na ville ya Lubumbashi etalisi polele ke séjour ya numéro 1 ya économie nationale professeur Daniel Mukoko Samba na Lubumbashi ekozala bongo na misala moko ya makasi pe ya malonga oyo ye akosala kuna nyonso kaka pona intérêt économie ya RDC eyeba na kotombwama pe ba denrée ya première nécessité stabilité ya prix na yango emonana vraiment na marché pona ko permettre population à vivre na ndenge ya kitoko. Commissaire supérieur principal Faustin Numbi à Salaki mardi 15 avril patrouille Naba quartier Ebele à Kinshasa bolanda ba détail et longona grâce pour ba. Je crois lobby aux environs de 20h, 19h, le monde qui n'a pas réseaux sociaux, un corps, ils ont qui longé par terre, là, la maquila et la machette, quelque part là, sur le marché là, ils allaient à 10 mètres, la bicyclette de Télé. Ils étaient venus pour saccager cette belle maison et ici les gens du quartier. Ni les autres cas, awa tozali na sangama, nangambo kuna, soki botayi, ils allaient un fil. On ne comprend pas, on ne comprendra jamais. Bana na biso, oyo. Il c'est quoi? On ne sait pas par quel droit propriété ya bon. O biso ao, o biso kuna, o ya ao bako katsa na ngambo te. Oyo voilà. Et on a toujours dit tala na lubwa kwa. Mayo tobenga kana Kinshasa wa kala. Na sangamamba babengi maya zelo. Dipene tikali musika kuna. To kiti prince ya ministre na baumbu wana tina sea et tomati na ngambo ko kati sakaka moi rivière wana c'est ce qui crée le problème et jusqu'à créer à causer des pertes en vie nous tombons à moment qui a quelque part nous comme wana et voilà on a fait un ratissage à travers notre patrouille d'urne pédestre et toujours que les colocons jusqu'à ce que tu consignes ça. Cette fois-ci, tokobanda kokita bisika babundi tokokita kuna soki kolala tokolala na quartier wana. Voilà mission yo tokozana ngo likolo. Bisika nyonso o ba onde babundaka o ba oyo nde ba tokozela eloko moko te. Oh bango oyo awo bazobenga ikiri vampire oyo azana ikiri parlement na ngambo ba oyo ba vampire donc awa tozali na ngambo ya ba vampire awa to bandaki na parlement on a appréhendé to ye awa na ngambo ya ba vampire to kani to mwana nyonso akomi benga o américain o russe akokuta na biso. C'est ça la mission actuelle de la police. On va aller au fin fond de sika oyo ba terrain na bango ya prédilection pour créer ma base. Et j'interpelle les parents. Et l'autre autrement dit qu'ils allaient sorceller. Yo zamoboti. Moi nana yo abimaka bake ko fanda wana ekiri wana ça leur rapporte quoi? Yo moko moboti zo mela yo nini? Et bako fanda wana kanisi bazaba na malamu et deux fois sur ba fanda ba quartier boye ozo le kana bazongo bazolo ba o vie pesa chimbo ko biso nde tozo batela mabele. Ya ko batela mabele. Nous allons nous dépenser et nous déplacer partout. Baikiri wana sengeli ici là na Kinshasa. On n'a pas besoin des écuries. Baikiri ezali ba mituka oyo to mona kana ba ina ba formule 1. Oyo ya bino zani, ya musala ni, hein? Mobange. Eza musala ni. Ba reporter ya info lingala journal ya peuple ba solo la kina moko ya ba responsable technique ya Metelsat Augustin Tagisabo a expliqué ndenge nini banvula ekobeta na mois d'avril na mois demain. Et la Metelsat a déjà lancé son bulletin de prévisions saisonnières dont nous avons déjà, comme vous voyez ici, nous avons la prévision saisonnière qui est des mois de mars, avril et mai. Nous avons aussi la prévision régionale des mois d'avril, mai et juin et qui va nous donner un peu de précision sur les comportements des climats ici en RDC et aussi dans la région. Nous avons à Kinshasa, la saison s'annonce
excédentaires, donc Kinshasa et Congo central, sera dans des périodes excédentaires de précipitations, soit des pluies. Nous avons aussi l'Équateur. Au nord, nous avons les bas ouélés et les hauts ouélés, ainsi que l'Ituri, les nord Kivu et les sud Kivu, qui seront dans les excédentaires. Nous avons dans la région, comme nous montre la prévision de Serbac, et nous avons la saison sera normale à partir de la zone où s'embrase Brazzaville et les Gabon, ainsi qu'une partie de la RDC, d'où la partie ouest. Donc cette partie-là aura aussi des pluies et caractérise ça comme une pluie normale. Mais les températures, en ce qui concerne les températures, nous constatons que les températures seront normales. C'est-à-dire les températures vont nager entre 31, 32 ou voire même 33 degrés pour la saison. Parce que c'est la saison de pluie, la température, il fait tellement chaud. Et il fait chaud pourquoi? Parce que l'atmosphère a besoin de l'énergie. Et cette énergie-là, c'est pour la formation des nuages qui peuvent donner des précipitations, des nuages convectifs dont nous parlons, des nuages convectifs. Ce sont des nuages qui s'étalent en grand développement, qui donnent le coup de tonnerre et qui peuvent donner des précipitations. C'est pourquoi il fait chaud pendant la saison de pluie. Au gouvernement, nous demandons de prendre des dispositions pour le public qui se trouve à côté des eaux, en fait de pouvoir sauver leurs vies et les biens qui peuvent être vulnérables. Ba reporter ya info lingala journal ya peuple pona peuple ba beta ki pe tour kuna na quartier Bikanga la commune ya Kisenso et pa iwapi ba moni population bazana esengo makasi po baza kotoka ba mai kitoko na nzela ya forage oyo honorable Nerombungu asale bino Glody Luzolo. Bamvula oyo enokaki weekend eleki na ville ya Kinshasa e provokaki ba inondation e soki kaka wana te pasi ya ndenge na ndenge e komelaki population kati na yango kozanga mai pamba te ba installation ya régie des eaux e bebaki bosimba ke parmi bato ya mitema malamu na ville ya Kinshasa pe na RDC e sengeli kotangaka honorable Nerombungu Fumwabanga moyo ye kutu bolamu eleka balobelaka yango lisusu te awa tozali esika azali tonga complexe scolaire Mama Pemba ya Sika na avenue Mwanga na quartier de la Paix na commune ya Kisenso atiki ba forage na ye ya ofele na disposition ya population ya banga moyo ya katoka ya ofele sala 20 tours ditu pourvu kaka bozala na mai na ndako na bino bana nyonso ya commune ya Kisenso bazali koleka kuna pona kotoka ba mai na bango kotondisa batuke ba bidon ba tono na bandako na bango balobi honorable Nerombungu Fumwabanga moyo yeka kande mobikisi na bango. Partout ma bimate ba ma ekanga mina ba forage juste quand même bimate mais pas na facilité biso na mai totoka mai ofele na mutoto ezali ape na mwanga mai ezali donc kuna peso na bikanga na si ezali donc to ligne makata bokate kiembe atinga biso ka population ngi ka ba merci belé papa Neron mai zaki eta vraiment passe makata donc ce qui était à ma biso to ngato sani ba merci belé kana oya sali biso za papa eza Eve honorable Neron tala bisoto oui Eve honorable Neron mai eza ofele tala biso mai eza ofele et bandi depuis jour mai kangamaki samedi tozo mai ofele et on fait ça sans frontière pour les attemer ba che groupe to kala mai donc ça vraiment la kimia ko le kaba commune belé ezali kaka na avenue Mwanga te na quartier de la Paix honorable Nerombungu ba forage ezali susu na quartier Mutoto kuna na commune ya Matete bisika oyo nyonso population azali ko s'approvisionner kaka ya ofele mai ezali bomoy moto azali ko pekisa bato mai azali kadi mpemba honorable Nerombungu esi a comprena population nyonso ya Kisenso na simanaye botala ba geste oyo ezali ya kobetela maboko. Pona kolata basapatu ya kitoko place eza semoko na 7e rue limité epa ya Papa Griffe. Papa sinangai eutako apio. Baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko sa père d'état mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe Cocobar de la Sab
asali esika pona ba congolais nyonso bayeba na kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka saper d'État Papa Griffe boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka saper d'État Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisusu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant traditionnel ariketaka yango Papa Griffe mawa ngo Papa Griffe mawa vraiment musala kitoko boye alors ça olega mundele et puis les autres diront mais pourquoi pas te gouvernement balingi ko soutenir yete na ebita bande onanga botu na peut-être bango na e baraté na sala nini na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres sala marato donc ezaka pour na ko informer le sous maman Nabiso Judith, Yozali maman, excellence, premier ministre, voilà, on a pouvoir, on a Papa Griffe, son excellence, monsieur le président de la République, Fatih Béton, il n'y a pas Koutanga déjà dans Papa Griffe, artiste coordonné. Mais naïe baraté, pourquoi Nazanga soutien? Pourquoi vous soutenez Angati? Nous avons combattre les Chinois, nous avons combattre les expatriés, nous avons combattre les Turcs. Pour que les Congolais là bien à faux prix et puis durable. Aux en manifestation, aux en fête Moko Songolo, au Libala, Yaka. En tout cas, jour en les jours, au lia batutu na fête. Et le Moko durable, ils ont la chaussure, ils ont la sandale, ils ont la ceinture, ils ont la sac, ils ont la cordonnerie, la maroquinerie. Attache chaussure les bolite, le go la ilk. Oui, na dimina le go les morts, na dimina le go les morts. Ateza le go les morts, na comme ça le go la ilk, na comme ça. Mais pour la ninité, na prendre jeunesse montante, bah se prendre en charge, na transmettre bango la cordonnerie. Boninga na kufana ke na domaine nanga. Adresse ezali semoko na 7e rue Limité aux na Petit Boulevard, Limité résidentiel et paiwapi basapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bo pesa confiance et pa yande konabino saper d'État Papa Griffe pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde e kotombola mboka na biso pambate batu ya mayele pe batu ya créativité bazali. Rotivap eza potopoto ya qualité équipé ajouté aux alamwana to mokolo bino nyoso bosengeli komela yango. Ah merci, ya buinde bana nyoso baza kuringa à la prochaine. Vous allez quoi mais Rotivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les produits pour les enfants. Eh bino, bote la baonine. Bona bana na yo bakumarukura bana oyo folesa kabango poto Rotivap esa ba pota te allez kamata bon appétit bana nyeso ba yaka Rotivap ah ba sisi kulia ya bango Rotivap ba bandi ba danser na bango ya ba bébé pro dala bari yango chata kitoko ntoto makasi tukana mbimbi oyo tukana mbimbi makusa Rotivap poto kitoko pona ba bébé pro toza na ba communiquer écologique awa bolanda lecture nango. Église Corps du Christ, ministère Serena pe association des amis bazana mawaya kwebisa na bande baninga pe baiba na bango nyonso liwa ya apôtre amiral Makela oyo azalaki président ya association des amis ye akufaki mikolo eleki programme ya baobsèque ezali boyi mokolo ya jeudi 17 avril 2025 veillée mortuaire ekosalema na église le disciple oyo ezwami na avenue bypass référence entrée ya Matete sous région mokolo ya vendredi 18 avril 2025 levé du corps ekosalema na morgue ya hôpital Mabanga na Yolo Sud na commune ya Kalamu
avant bokundami recueillement ekosalema lisusu na église to paroisse les disciples na Lemba kuna na entrée ya commune ya Matete na avenue Bypass. Bongo na nsima bokundami ekosalema na cimetière Nsele Bambu kuna na commune ya Nsele. Tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka apôtre amiral Makela. Famille Ibende na Fondation KZ baza na mawa ya koyebisa na baninga liwa ya mama Tantine pe mwana na kombo ya Sharufa Mukanya Muswamba oyo akufaki mercredi 9 avril 2025. En attendant programme, famille ezali kovanda na avenue Paka numéro 1455 Lemba Super na arrêt GD. Programme ezali boye vendredi 18 avril 2025. Veye morto ekosala manasali ya Youssouf Mala Issa o ezwami na avenue Mbole na quartier Yolo na commune ya Kalamu. Samedi 19 avril 2025. Nzoto ya Mowei ekobima na morgue ya hôpital Mabanga o ezali na Yolo site kaka na commune ya Kalamu pe exposition ekosalema na salle Youssouf Mala Issa o ezwami na Yolo site kaka na commune ya Kalamu. 11h30 bokundami na cimetière ya Nsele Bambu. Tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka Sharufa Mukanya Muswamba. Famille Nzombo elongo na famille Paka pe Telemeno baza na mawa koyebisa na bandeko baninga pe bayeba na bango nyonso liwa ya mwana pe ndeko na bango Kela Nzombo Renate oyo akufaki mokolo ya lundi 14 avril 2025 na sima ya bokono. En attendant programme ya ba obsèque eyeba na kosalema matanga ezali bongo organisé na lopango ya Libota oyo ezwami na avenue Bokuma numéro 33 na quartier Matonge na commune ya Kalamu. Tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka ndeko Kela Nzombo Renate. Info Lingala journal ya peuple pona peuple ekaboli mawa na Libota oyo ekufeli. En tout cas, votre social que journal ya pepe pona pepe yango ekomi ya suke papi na zaki na esengo makasi ya représenter les bino yango suki bo akwese ki on bope sa merci na grâce pour ba oyo akumbela ke édition et pas wapi na sima caméra to zaki bon na Igong Tingi wa zaki assisté et pas ya Glody Luzolo na montage to zaki bon na Fabrice Lundombi journal ya pepe pona pepe zaka supervisé et pas ya Héritier Mapinine bande ko botika la malam. Au revoir.